wana nana ketchup gomoronde kokono loba soni ezande yo nde mbalokota mbalokota mawa na Afrique du Sud. Nana ketchup Bonnie, j'espère que vous allez bien. Mongo kitoko. C'est la vérité. Tout à fait. Yes. Ndengwana. Yes. Donc, n'a même pas besoin d'ango. Donc, c'est pas la peine c'est verdad. Donc, c'est pas la peine. Yes. Désolé, mais c'est pas la peine. C'est normal. Les bons filles succès matin. Wane ibani. Succès au matin. Bongo. J'ai pas le temps. Yes. Parce que dans bon film succès au matin. Wane ibani. Oui, c'est vrai. Souvent, on fait un succès matin. Succès au matin. Et soit gâté. Donc, on a besoin de témoins. Tout à fait. Donc, on a focalisé na makambabana bautozonga la rentrée. Na makambo belé na osala. Moi c'est libala. Mama ya bana. Na ba bêtise nyonso. Moi c'est bonga. Bato oyo bazo rêver que donc madame. Tout à fait. Bisous, merci. Gros bisous à vous aussi. Bino ndeba n'importe quoi. Bonne journée. Bino mutu bozolela. Nana obeto kara. Yonde beta nana ketchup kara. Beta nana ketchup kara. Na numéro de téléphone ka bonzoyer. Bo memi numéro nana fozwa ba vidéo nyoso ana. Amema na mbila. Sia. Amemi na numéro de téléphone na mbila. Sia. Nana. Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote barando na barandonette. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote banamike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko na kanisa nana ketchup aza penza komelisa bango pema. Bomona wapi mutazo finga bino te asali ate loko moko te contre bino me bandabo bandaki kotakeye sanke asala bino loko wana makambu nana ketchup alobi ezakaka ya solo baza kumatai kaka succès liboso nana ketchup kombo na ye esonaka deja kitoko nana kanisa olia nana sa kitoko kanisa nana soki babengi yo nana vrenzel bakisa ketchup nani soki akoti na mak alelaka mwa ketchup te eza na kati ya hamburger nani soki asali sandwich yoka kombo siko tala ye tala spe physique tala siko tai na ye tala mama ya 5 bana mwasa nani lisusu star blaki te ndenge ni bamela pema te bazomela pema ya kosakana te lokola pe babambela ye asimbaka kisi ya star ya le king alors soki eza solo problème mpe ezalaka te donc aza soso puissant kosakana te koleka dingu kanisa osimba mpungu musicien mobali no akoma likolo en tout cas mibali ebele bazoluka mwasi asaleli mpungu ya modele boye po akoma numéro 1 en tout cas zéro faute oyo asakanaka te nana ketchup oyo asololaka na bato nyonso
onde mutu malamu poko pona kabatu te yo mida ozoloba ke no na bato asali te keni mpia na kosoa na bango te soki nani akosoa na bango te non. Un mutu normal asololaka na bato nyonso bien sûr akokosola na mokili mobimba te mais soka moni mutu wana aza nécessaire mpona likambo boye tout à fait akosolola na ye ezala oza mokonzi ministre naza sir basololaka même na bashege parce que aire moko bakosokola bango voiture ata kosokola ngo na privé mais bamilie wana esalaka kaka go yo nde oyebi eloko te. Alors mida na enka bokomela pema na kombo ya Nana Ketchup. Nana Ketchup azo vivre toujours vie na ye bobosana te bobeta biographie ni ndenge banda surtout yo enka ozotuna soki Nana Ketchup balingela ye na boulevard du 30 juin ou bien 40 juin. Boulevard yango ozotanga eza deja nanu kilo mais bon yo balokotela yo wapi totala nanu ko yo balokotela yo wapi na mobali oyo toza age moko na ngai 55 ans bon nayebi te soki kitaka ye mais bon totiaka to age moko sikoyo yo 31 ans atoka kanisa bien soki penza ozaki mwasi ya mwasi olingaka obe balulaka na ndimi te vraiment okweya na muta aja bongo ata yo mokanisa yo nde balokotaki mais toli na kosenga na yo NK officiel koyebisa biso bisika balokota yo te bombela biso basekele continue kosouffrir na bonheur ya Nana Ketchup mida na bosani yo te na yo pe continue kosouffrir vraiment na bonheur ya Nana Ketchup boyebi ke mafinga obofingaka Nana Ketchup meme nga nayebaki histoire yango te mais siko mafinga obofingaka nalobi te nazwa yango lokuta te nazwa yango ya solo siko nazwa yango ya solo na bando kalikila yango me nabi mwana mwasi oyo quel bonheur a vivre penza na mokili ko so bamida bazosilikile boye batim bilokos no batim bipopipo bipolaire bazosilikile boye na ye moko mokonzi na bango seke penza baza jaloux na vie oyo ya vivre tala webi vie oyo bino bolobaka ya ye ata bozolobake oyo ezosala passe mais non eza vie moko yelengi meme bino soki boleka na vie wana bokoma na bisika eza lelo eloko bokolobaka elengi vie moko ya kitoko a vivre a penza paisible à l'aise même elakisaka kaka elakisaka na ba live na ye elakisaka na ba direct na ye oyoki ntango azoloba mongongo nezoloba te osentir voix ya madame à part kozala madame ozoyoka voix ya vrai chéri et puis à part kozala vrai chéri ozoyoka non mongongo moko ezoséduire bien sûr azoloba makambo mosusu mais ozosentir te oyo nde mwasi mobali ne bogare boyebi yango bino moko inzi na explike sikotala couple yango fo bomona pasi te eza pasi fo nyokola bino enyokola bino boyebi yango mpe bien ntango bosilisaka bemission bolobi mwana mwasi oyo tozofinga ye mais chance oyo soki babandelaka mokili nga nde nakomi na ngai ye nakosi mida omonaka soki babandelaka mokili ndokomi Nana Ketchup NK yoko tokoloba te NK mawe ozopase age no nyonso boye nayebi ere moko betaka cornet na mwa bato moko boye oyo bakotiaka bajournal na butu wana bato moko boye babongisaka voiture ya mobali na yo bato moko boye bakokataka matiti olobi obengisi jardinier nayebi oprofitaka na wana mais wana kaka koyiba bilengi ozoyoka yango te Nana Ketchup ayoka yango akumbaka kare avandaka na ndako
azana 5 bana mwana kombo Marcus 6 yoka kombo siko bozo panza boyana ba video na ye so bozana ngo na kosa bino te bo kabolango na difficulté parce que na minute oyo surtout bino mibale NK azana photo video ya Marcus 6 ya mutakala. Mais quel bonheur, a gagné le territoire. Bongo mida, azala la vidéo, ya Marcus 6, ya mutakala. A kabula la motute, bako kabula la motute, bako loba to boyi, to respecte, to bateli mwana. Non, bisika baza kakuto jalousie. Donc neti, bango si bakomi, basi, ya Marcus 6, siko baboyi ko kabela bino, bazo mona bino bambanda. So ba opesa mutu faza la mwana mubali. Aïe. Bon profiter, hein? Bon profiter na video ya Marcus 6. Aïe devino kaka. So ki pensez ya solo, en tout cas, bon profiter kaka. Surtout NK. Obeta combien? Mida. Mida. Na ebite. Ya na moni okumoloba na moi. Do na moi drôle mo boyo émission salaire yango. Be mission elandi modèle salaire yango na comprendre que oui obeti mais combien. Bon to sote wana to kende wapi to songe na souffrance na bino. Te na mona suki sa na tika bino bo continuer ko plaisir pour plaisir à solo boye biango te nana ketchup te wana za mwase couple wana so telami otali te bazana bote mbongo bazana ngo bana bazana bango santé bazana ngo ba osenga susu na nini nkolo balobela bango kolobela bazolobela na ndenga osakana te bafinga bango mais c'est normal bana ngo beposa bisengweleki trop bilengeleki trop ele mo pe fo finga ka bolo makamoko esala bango pe mwa pasi ya muke esala mo kitoko dengwana te so ibat bagne to bola kali lemo sans anesthésie asa pe na besoin mwa pasi ya muke te nana kembisa bango bayoka pasi yozwaka ya muke esalaka mwa bien. Nana ketchup wana mwasi evre nzele wana nzele te couple wana baza béni. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss de boss Yanni Amayadache, donc Maxime Tolo Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai, ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tebe mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a na rosa isaote. Donc na ko le katisa na pesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss de boss Yanni Amayadache, donc Maxime Tolo Lazaki.
bu ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Mbote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Combat Congolais TV vraiment. Maman Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc on va accepter le Lazaki. Bu ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.